Navimbi. Monsieur le Président, personne vient d'appeler Mama Konda. Na mati niveau, na master na binote. Bino peut-être Bolia naye, Bomela naye, à l'époque. Mais aujourd'hui là, recevoir ce genre de coups de fil, bah dans le monde entier. À l'époque, au Tambola naye, il n'était pas Monsieur le Président. À l'époque, au Soli Saye, il n'était pas. Navimbi. Monsieur le Président, personne vient d'appeler Mama Konda. Na mati niveau, na master na binote. Bino peut-être Bolia naye, Bomela naye, à l'époque. Mais aujourd'hui là, recevoir ce genre de coups de fil, bah dans le monde entier. À l'époque, au Tambola naye, il n'était pas Monsieur le Président. À l'époque, au Soli Saye, il n'était pas Monsieur le Président. Nga sikoyo. Na 14h-10, précisément. Non, na 15h-20. Heure précis, exact. Il y a France. Monsieur le Président m'appelle. Lui-même. Comme tout le monde a bêti corps à mi cause à nini. Beaucoup fatigué. Vous en êtes à sous-nan. Vous en êtes à ba minute. Vous en êtes à. Vous catate. Vous en êtes à combien de minutes on a parlé. Après, Monsieur le Président a passé à Madame la Présidente. Assise ici, je te passe ta maman. Vous en êtes à minute, pardon. Vous catate. Bon. Nous c'est Kagamo dans le vide. Et ça, la débrouille, sauf aussi coup de fil. Il y a Monsieur le Président et Madame la Présidente. Tu mets ma solo à léopard. Kaka bongo, kaka ndenge wana, 205, kaka ndenge wana, menazu coup de fil. Siko yondengo zawana, oebi note soki, Monsieur le Président wapi, Madame la Présidente wapi, yo komelinga, kaka ndengo finga bango, siko ngana tangi komba mutabenginga. Batu bazo lobana na TikTok. Au moins na bangote boso ngana lobani na Monsieur le Président et suyo wapi 205 batu bazo lobana batu bafinga na ba mama na bana na batata bazo lobana awa et bongo biso soto lobani et suyo na sololi na Monsieur le Président qui me passe après 10 minutes de conversation il me passe maman la présidente. 5 minutes de conversation, au revoir. Nous ici, il fait encore nuit. Vous, c'est la journée. C'est quoi yo, et si yo wapi soto lobani. Biso kuto finga na makambu mususu. Bongo bato ba finga na makambu personnel. Bazo lobana. Biso kuto personnel te. Makambu mususu. Boso to lobani. Niveau la binote. Bon, na bete la bino conversation notre solo na. Yo na munoko na ozoloba ba nyamulenge ba congolais te. Mais constitution mboka na yo article 50-51 et comme ça bango ba congolais et pesa bango mabele. Bolanda bien. Oza congolais mais ozoye bateke constitution mboka na biso yango ne teka mboka o Chilombo azolinga longo la biso na kati. Mais comme to kotisa bino na mutu qu'il faut pas aimer Chilombo. Bolanda biso aveuglement. On vous a dit que le combat que nous on avait fait c'était le combat contre Kabila. Mais on ne connaissait pas la constitution. Donc, on a la balkanisation. Et nous, on a la constitution. De Kolanda Malembe, Kabila Tangaye, azo rédigé la constitution en Bokanabiso, azo mabela pesi banyamulenge. A comme ici, bango ba congolais. Kaka na la constitution wana.
Ce qui botali bien Bartik que toi que cabinet ni tu n'as pas besoin à changer mon pas comme à garder qui bokondi. Il faut ayongo la mo nyonso. Lelo oyo bino ba nyamulenge bo porter président plainte. À l'époque quand Kabila a lobé la tant Kachulo ba lobé la bino, c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Lelo ba nyamulenge va comprendre pourquoi muta défenda bango va que porter plainte. Posez-vous la question. Si tu n'es pas dans les bons, pourquoi ba nyamulenge va besoin ko porter plainte? Et puis, Bemberabino Sika Boza, porter président banan les plaintes. Banyamulenge, bake ko porter président plainte pour la mambo cannabiso. Ils ont compris que, n'ayant pas changé constitution, baza sous na ba droit au Kabila pesa bangote. Ba comprendre que ils ne sont pas les Congolais et ma belle wana. Oh bango baza nango wana eza susu ya bangote ezoni na mboka na biso yango wana bakomi ko telemela bozo mona ba nyamulenge bakomi ko ya Belgique ba ko combattre biso tala na Congo otika trace munene yozo mérité ba selota monument na basa ba président nyoso baleka ba selo monument une femme modèle une femme simple na cœur munene. Ozala maman non seulement yanda kuno, ozala maman non seulement Mwasa Kabila, mais ozo charge ozala maman ya Congo Mobimba. Quel moutou! Et puis merci na cabinet na onyoso, na ndenge ba pesa ba conseil à malamu pour le retour nous reconnaître yo. Ozo ki bata mayele tout autour de toi. Merci na bato tout ba travailler no cabinet moko. Bazaki bata mayele. Pour les autres bando muke ah maman Olive ku soka zalaki na tango ne zalika maman Olive ono muta masumu mais on sale belé simplicité na yo et on a une femme modèle vous êtes qui tellement simple du matin moi ça mutambongo ok donc c'est ça il faut savoir ta monument libosa basa ba konjure so ba leka na Congo moi ça simple le quoi yo azati ok donc ada to tombo keli Kabila surtout comme ka na yo to bite moi choisaki mwasi moi choisaki mwasi Kabila kututé biso to ko silikila Kabila ta 100 ans surtout comme ka na yo to bite moi choisaki mwasi modèle to ko silikila Kabila 1000 ans mais yo te yo peut nous la bienvenue dans le thème ba congolais. On est sur le petit calme de la place. Tu préfères la musique pour Kabila. Les acquis na crimité. Nous avons problème. Bakoya on se coûte. Tu préfères pas que ça n'a crime. Tu préfères ta Kabila kutu. Tout le monde ah fallait kutu Kabila. Tu préfères pas que ça n'a makila. Époque ya justice. To préféré époque ya justice. Mukonza mala mwazarate bango tout bata ba moto. Mais to préféré époque ya justice que époque to comme le quoi ba nyama. To préféré époque ya justice. Ah bien, so vous abassi vous ko répondre à Kafou. A Kafou ka onena ne kombo ni nyongo Kafou. A uti wa pe wa Kafou ka musuka Kafou na ebite so abomana nani yango ape nani. Mandike na yepiete aoza muto amona naenda kokumemela Denise ne kona Congo. Wo comprendre ba grimace oboya na onenga na lingaka te. Général Kafula soki Kafula nzala muto esala ye asenga ne mbongo na gouvernement. Ya omema muto amona nano ya omema akememela Denise ne kona Kinshasa. Et vous êtes malade ou quoi? Hein? Le robang samba nga ba grimace muzoba na de bon répondre général Kafulek. Ne komoni yango Kafa uti wape. Ye mona Kafulek pour ton information na bracelet na lokolo. Crima nano aza bracelet na lokolo motia o baka bonga biso wana ye mona na bracelet na lokolo général no Kafulek soki na biso so ka uti moka so ikomoni ya Kafulek papa Kafulek na yebi ote na yebi ote pena na poso ko yeba yote boluka liyeba ni o comprendre o kozwane muto amona na yo tio memeli Denise yake ona kacha nani na babenga ngoni na Congo yanga mutu eki paiti manike okosa makaya boko samaka au général Kafulek ngana équipe ba gangster ya bandi busiko voilà o ba ya kaso ba leki sur le passage batika rien de bon
ba chine na ba grima ça pas en bana na lingo te maniki luka ba yuma mususu sala na bango ba jia sanité wana o akaflek na répondre akaflek pour la soki akaflek o tshela mutema yo banga kana ngana banga kayete on comprend voilà ana na brasser ça akaflek abaka ngana biso mito ka mimela Denise alo ngana brasser na lokolo o mususu sa biso bato na mon crime prisonnier mongo a o mema muto ba ndeko na ende on comprendre muto ba ndeko na ye bien o mema mama na bino kuna na Kinshasa bizuba na uzalate les crimes ça la kolanga nyamote Chilombo tia date ngana sengo bitumba atoko beta ngana sengo bitumba Chilombo otala ka vidéo nanga ta commence d'abord par tapoter sale voleur commence par tapoter mangeur de foufou à Massango à 5h du matin tapote mon live Chilombo je t'ordonne tapote ce live mouyibi moutou le kola liton mundenge yo ont mérité aucun respect mouyibi oya ki kopesa biso discours awa oh mutu ataza famille nanga soka détourner mbongo l'imbécile que tu es je t'insulte bien mutu kota reprenga conseil te okude nanga na nzelo temisinga pona Chilombo toko bomana je vous dis la vérité j'assume Chilombo tia date loba nga pena que mama Congo finga kanga mingi tu me dénonces à tout moment j'en ai marre de toi tokutana comme toi libolo ya nano zoluka yanga la famille boy bisanga soki na moni sabino ngefa ozoluka libolo babone nanga bapekisinga babone nanga balobi tika na tike siko ngefa eloko nino zoluka tinda batu pesa bango bambongo bafuta ngefa kokende no ota mosika te ozoluka basambusanga na libolo pesa nganga moko mboko na ya kofungola ngo awa ngefa parce que aussi otindi batu na batu baya ko dragenga parce que bazwa libolo nanga ngefa kokende no mosika te mwana mama yaka kopesa nganga moko mbongo na tindelo yanga moko ya malamu pena ko banda ko sale l'opposition nyonso yako panza makolo yako moni salifuni yako baluka papa ngana sambwa po ya mbongo yo pesa nganga moko mbongo na tindelo libolo parce que yo ça na besoin libolo nanga no ozotinde nanga mibali zela ya mukuse za kaka papa pesa nga mbongo ngamoko na tindelo libolo na ngai pesa nga mbongo ngamoko na tindelo libolo na ngai 10,000 kaka na kosambwa po ya 10,000 parce que 10,000 na kosomba de lopango na Kalimi pesa ngai 10,000 na tindelo ngamoko ngefa na komi filmer na lobi ngefa onde libolo na ngai na elongi na komonisa zobe imbécile compétent mobali muta bebisi justice kizengi ata na époque ya Roseni le mutombo tozala ki boete justice est malade batu balobela yote toko filmer yaya yango la famille botika nga mafu ngefa ozoluka nini ngefa ozoluka nini libolo bapone nanga bapekisinga me bato nyonso bafingaka o bazo finga soki baolanda siko batika na butu alelo o ekokomela bango bokanisa te ke soki oza na poto obatami na poto moyen to koma isiko ali ezali te parce que lelo ekomi likambo ya image ya mboka likambo ya éducation tozo pesa bana na biso parce que ba réseaux sociaux bomoni na bamboka nyonso bazo pekisa ba réseaux sociaux à partir à 15 ans na solo la kina ministre oyo ya éducation mama Raissa on a Londres te oyebi ete azaki nani awo rwandaise awo musana na ezaki kindumba awo donc bato ndenge wana nde bato bako diriger Congo wana mwasi oza na Félix azaki on a Londres te en tant que rwandaise nani ayebi eta awo ndako na ye toyebi te donc vous pouvez tourner toute une histoire comme ça. Alors vous voulez jouer avec toute une population. Elle était ici rwandaise avec sa sœur rwandaise qui travaille dans notre ambassade. Maintenant, cette femme-là travaille dans l'ambassade du Rwanda en tant que rwandaise. Mais sa grande sœur est rwandaise. Comment elle devient maintenant congolaise? Sa grande sœur a fui notre ambassade ici. C'est elle qui l'a amenée ici à Londres. Vous
Vous jouez avec qui? Cette fille faisait le Kindumba ici, avec tout le monde qui a fait les chèques ici, connaît cette fille, coucher avec cette fille-là ici. Mais vous voulez nous prendre comme non. Parce qu'à un certain moment, il y a des choses. Est-ce que vous m'avez vu, moi, ça vous a parlé un langage comme ça? À un certain moment, on en a ici. Oui, papa. Vous avez compris? Parce que cette fille-là est connue ici. Je peux vous donner le nom de tout le monde qui peut vous dire toute sa vie. Ils étaient trois ici. Professeur, nous courons. J'ai toute leur vie ici. Ils étaient ici. Nous courons. J'en parle comme ça pour que Félix comprenne que toi, il y a bien comme un bango, c'est pas ça que ça. Non, il y a moi, toi, à Lungoa, à Bachekula, à Bango, à Bruxelles. C'est pas du bango, non? C'est pas du bango qui a arrangé le mariage. Alors, est-ce que depuis que Badiban était. Alors, dis-leur que tu seras là-bas. Tout le monde me demande, pourquoi maman soit venue à Sekaka Mini? Maman, il ça va me pourquoi? Hein? L'onction, hein? L'homme dans le dos. beau. Si vous avez un bateau, je me lève, on a des crimes, on a des avocats, on peut faire chier, kaka Denise, il y a un thème, Rwandaise qui zélignam. Vous faire chier, moi. On ne peut pas avoir télé, sous-souté. Si vous avez avoir télé, mais pas de moussuma des alas. Bon, que les Augustin dans la soca, ma main en yama. Il y a un moment qui est pour les écoles. Quand on a comme non maman na bango nana comme qui tu peux que mukonzaza akomo ko ndena mukonzi na zana matière à bio ya na ningandete papa yeli maso na matière à vrai nana to ko sate. Bonjour mes chers compatriotes, bonjour mes chers abonnés. Bilo moko boyo kitokutana na 18h juste ba heure na biso ya Congo lelo le 14 août 2026. Oyokile